Et tout ça, là, à ce moment, Jean-Paul Ngambe. Terrorisé à Bissou Mabé. Oh. So que on est mago. So que pas naïe. Oh, t'as le connaissance. Voilà l'état. L'état. Oh. Abi, le jour ça mon amour toi né. Aujourd'hui. Maman soit que au système na Monzali. Comment fait ya Maître John. Ouais bon Maître John. Maître John a été poto banga et Maître John abi ngana yi pa na succès. Yo o frère de konanga. Grand frère nga. Ah. Na terrain no ça. Le football. Abinika kanga baga. On est Maître John abi kanga baga. Tout bunda sigo. Tu m'appelles à Banjok, non, non, parce que donc tu m'as dit à ça moi. Ah. N'habite mon gars. Yoni. On va faire les gars là on dit ça. Yo tembe ozui. Azalaka muninga na yo te pe na kotikala ka ozala muninga na yo te. Papi Gen tout le bela vie. Makambo nyonso na maboko ya Papi Gen tout le bela vie Papi Gen. Émission kitoko oyo faut kolandaka pona kopesa makambo. Yango pe bisimino ki azalaka muninga na yo te. Na kotikala pe kozala muninga no te. Pe to kosala pe kopite. Yozafa quoi? Ngai as artiste. Donc voilà. Ça ne va pas non. Ngai chez Lamputu. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Ngai chez Lamputu. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Pe na kotikala jamais kozala moninga na yo. Donc tolobe la nde vie. Papi Gen toko. Deyo Brondo nazalaka moninga na yote. Pe na kotikala pe kozala moninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Gomu chuchu, supu. Nazalaka, moninga na yote. Je suis pas ton ami. Nazalaka, moninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Mister Seattle. Nazalaka, moninga na yote. Nazalaka, moninga note. Papi Gen tolobe la vie. Avec Adi Lodolé, c'est le jeu, c'est beau comme un gueux, je vous dis. Nazalaka, moninga na yote. Nazalaka, moninga na yote. 4 fois, prêtre. Washington, grand pays. Papi Gen tolobe la vie. Papi Gen tolobe la vie. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. L'homme pris d'envoi le mal de loin. Tolier Bango. Mbote na bandeko nyonso oyo vous disposaka temps ya kolanda biso encore boyé à travers Tolobe la vie officielle. Vraiment un grand merci à vous. Merci na bandeko baza ko benga ngai surtout na Genève. Président Dos Santos, merci na yo ya maman na biso Angèle Diasuka. En tout cas merci na IP Diego Kao, Washington, toujours merci. On est une grande équipe. Oyo, en tout cas, inévitable. Il faut autant que bango avant de banda émission. Un grand merci encore na Jerimbo na Canada. L'émission Lingarande yango Jerimbo. Merci aussi na il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé. Jean-Claude Mabanzo. Papi le roi car c'est limité, merci. Léo Nazana Mbutamuntu. Lelo tokomeka ko développer na mbuta muto na yambi lelo tokomeka na ko sola muke boyeba na yambi nani kulutu mbote boni ça va oh ça va pato balanda biso na yambi nani oyambi Julien Lokondo pour tout le fale Julien Lokondo pour tout ebende à moto oh ah voilà donc
au vieux Nabiso, vieux Lokondo, Julien Lokondo. Na ambie l'auto mais quand solo là, hein, bon bio émission il y a masolo ya poto. Donc masolo à poto lelo, tu ko kanga mbuta mutu moko ya zana masolo et belé, je crois que boko yeba mbula koma ina poto et puis ba évolution makambo to zana ngo auto solaka na masolo à poto. Julien Lokondo boni d'abord, boni santé et tout et tout et tout. De ton monio déjà bon. Ah santé et moi malade parce que mais quand on veut pousser à notre. Si. Ouais. Toujours on a 20 ans, tout ça l'équipe à 30-40 ans, c'est déjà monique. Ça fait combien de temps Julien Lokondo dans poto? Ouais, dans la poto depuis 72. Donc on a 72. 1972. Ouais, na longwe mbandaka na kei kotanga na Roumanie. Papa na pisa poto biso minga ngai moto na moto azo ama musala na ye. Bon loka ya zaki infirmier diplômé tanga ba flamand. Abi fo mwana nemo pas zarot. Ngana pona na sa médecine. Mais na comme kuna moni ba réalité médecine na Roumanie. Donc le wambandaka Kinshasa mbala mo Roumanie. Parce que la kini umela été. Te no umela kite. Te kumela kuvanda. Te ngai kura déjà na salle de bourse na zo kenda nini. Donc je bourse à partir mbandaka. OK. Parce que déjà ba démarche na du bourse. Aye na kin. Donc on dit to robaka mwana mboka. Na kinto tobenga donc mwana mboka. Donc c'est comme na kinto après mopa oye Mikili. Oye Roumanie. Oye poto Roumanie. Voilà 1900 combien? 72. À 72 voilà. 72. Bon. Avant de il faut tout ça là parce que on va ça pas professeur étranger parce que pas roumain. Il faut tout ça là cours de langue une année. Au sein de l'examen, si tu as ce diplôme, avec ce diplôme, tu peux t'inscrire n'importe où à l'université à Roumanie. Et tout ça, il y a un go, à Bandi. Tu es comme la 3e année, pendant la 4e année, tu as un go de sous-souté. Pour nous. Comme ça, la dissection, comme ça, ça pratique la dissection. Pratique, ils allaient, protection, protection, ça dit, étude, pour ça, stage. Donc, 4e année, ça n'a pas marché. Quand la 3e année, on a quoi sauté? Na ba sala dissection mona boy bibembela li ba pesi bino mbale biso mbale 2 étudiants bo zanda ba to bandi ko kata moto te kolongola ba makambo tout somo de kaki na sala ki ata un mois boda ko le nyamate après décider 8 fonds natika on est arrivé vers quelle année comme ça? 75. Ok. On a toujours en Roumanie. En Roumanie. On a bien arrêté. On a qui boursier. Ouais. So les sous-c'est, pas qu'à boursier. On a en Belgique. On a aussi criminologie. Pendant un an deux, nous sommes là quand on a fait criminologue. Voilà. Et voilà. C'est vrai, facile que l'on a Roumanie qu'il y a. Avion caquette. Donc on va au Mikande Zagite. Le passeport n'a yo, ils ont moitié avion. Oui, Belgique. Oui, Belgique. Il y a 75 ans. Il y a quelque chose d'inscription. Il y a ULB. ULB, tu vas dire. Première licence, il y a criminologie. Parce que ça, il y a une équivalence. Dans ça, 3 ans, il y a médecine. Dans ça, il demande à accepter la criminologie. Mais la criminologie, il y a un bon côté, il y a un combiné Moussala.
Mais c'était très difficile. L'habitude. Parce que na jogi musa moko na road. La société moko na na poko. Place na tongo. Mais tant kolongwa na musa de séanale na 6h du matin. Ici le temps na komi na oyo na 7h. Et ça c'est vraiment difficile pour nous décider. Na epena mukanda tena bon. Nazaki pena ma copine nga moko boye. Ya zara na France. Abina nga ya Mujumwindo. Ya congolaise. Congolaise. Wana ye boye banani wapi? Ko banani? Boye banani wapi? Po yo uta no mbanda kamba mo kisha so medite ye miki. Na Belgique. Boye banani na Belgique. Après ya bimi France. France. Abia wa ya ka butu. Na yepe. Ça va dimanche. Na France. Comme na Paris. À Paris. On va ko lukaba. Batamu ya misala. La société m'a publicité. Na kikotala sika tipo na publicité. Directeur na bango. Na solo na ye. Atuni o za permis na bina za na permis. Tangi na permis ya biso ya bazairo. Ah bon. Zo fungola ngo voiture yango. Obani musala. Kamba monde wa. Ya kipe musala makasi te. Ya ki ba tableau au fungolo ya tableau yango, o kamata ya fiche au côté yango. Kandi mwana. Mais ya ki belé. Après sur le secteur, oui, non, les autres sont à Paris 11e. Faut si ça mutu. Que ba tableau zali. Osaka R koki. Ozongi. Lobi ozongi sukuna. Moi ba tenga voiture wana. Natambola nango, nakano sala ka banini ba na skoluka ba client banini. C'est comme ça n'est pas qui paraît moi bien. Voilà, en 1975, on a... 75 na longo. La Belgique, on sait combien de temps déjà, Obi? La Belgique. La longo na 78. Ok. Dans 78, oui, Paris, voilà. Donc, ce qu'on a ma sola 78, Paris. Ce qu'on a banani, on a kutaka na communauté congolaise, on a banani. Nakuta pe baninga na mingi te na ko bandela vie ya sika. Siko banani yo kutaka o kotanga busuta ba kombata. De kisha. Pauvre nini. Sabi akufa po. Personnam. Mali ko tambola. Tina moni bato bazola ya via. Place ya kokenda kobina ezali te. Alors débrouille na zumbongo asesika boîte. Ce que bato ba ole ba bi place ya que c'est peleza te. Oui que bato avandi. Je moko ezali te loko moko ezali te. Mais bon ça va. Alors kimbongo wana na nini siko likanisa osala boîte wana yaki. Quand on est 78 ans. 78 wana ka. Vers la fin. Vers la fin à 78 wana. Wana moi commune bato mi ko kota pe mo belé. Asali boîte. Ezotambola muke nano. Que na tena ba. Biso ba Zairo tokenda ka vacances te. Kaka wana bo. Soki vacances ko ngwe tozo bana tourner ka uni wana. Na ju idée na bio. Na sala sikoyo. Tourner football loko la Coupe du monde. Aziba kamana nga ba petit musuna ngona. Loko yo za na Kasavu. Nabi équipe à Kasavu bezali. Bon. Yo. Ana bosa ni metana kama na Roumanie. Nami na kusasa kana. Mo na campus. Est-ce que tu vends wana? Na jina nga ballon na zo beta ka balle bo. Étudiant moi moninga. Abi yo beta ka balle bien oui.
akoko bisa na recteur na biso babengi ngai anabi na recteur na te ngai na ko étudier moyen na beta ba l'été parce que c'est difficile habiter non difficile habiter na professeur Marobano la Sakolang vient université à Cluj c'est quoi ça me tambolio université à Cluj jusqu'à joueur mort encore temps on doit qualifier la mondial 79 bon à ce ça va répéter entraînement t'es en stade na Roumanie et na Roumanie bato batondi ah là là na roumain so ki uza zairwa chauffeur taxi amonio atuna bi yobi lokondo so bi ka yobi mata na taxi ofele donc c'est succès kuna que ngwana na Suisse kanini Roumain moko kuna sekuna ya zana Roumain omone policier yi about lo moswan otokana ga soma ko lutula lutula yeba o sa medecin tale ngami kole kona mulai liboko ne amuke ka wo siko yaki na mumina ye la police va y avoir botele abeta bango abeti bango sangue tamboli kuna zero moka abunina ba policier ah bon yo mo rumeno wana calme tranquille au moins ba yo au moins ba rumeno on yosu ba zarete yo ko ringa moto mwini to mona ibo so passer au moins ça c'est moi racisme so la mona ko aussi momi ka boso kabani we la police ba landi na le pont na bango akio menacer ba bio ke linga mutana ne o ya robio momi ah qui ça ombela te qui ça osa yongo no boya na mina kana kuna osani na meki sous deuxième fois ballon na kana kia voilà après combien de temps encore après 3 ans na bia tana osaka bot na jusqu'à bot na lunguna na pantin na comme na noisy de sec na fungaki bot moko le volcan o barke c'est tout e beta c'est na bien na pe wana ai bona kana no kutana ma moni zo de kakuna nakini nakina ki azui ali fana funga moi kala moko omeki premièrement moto a pesa ngai loko wana abena ngai benga moto boye okono za place ngai na zalaki moto a pesa ko kopango non ye loko yo ozo tika place zalaki OK bon alors obengi ngai oko yo sika ba nyonge bele makambo bele na ba courant ba nini asa abuser de la place ngai na ina sali makambo na pesi ba mbongo ba nini afungoli ouais ya bani bona ta convocation na parka kalam quoi na selo mo te ga ngana bon te na ken na ke magistrat tenga bi yo c'est monsieur Lokono vana na bana zilanga obina comme na tongo de 10h 17h bato tout balon tande bato a rebelle ba ke abengi police na bidi o bagara ka kashu bozo botina kashu atuninga ite donc même yo so kana tiere to président mono obika ngalo kono banga bakangot o tenga na identité te na kada ipe na avocat na ngai moko na bibe ngai leki na ngai acheter Henri Thomas Okondo abi vanda wanale abengi procureur ya Kalamu abengi procureur abengi ska magistrat wana parce que ce qui magistrat tiona bolo tona kasho mutako biso kaka ye abi abengi ka abi kenda ko bisa moto tena kasho kuna avani boy
faut moi so ko tukuna de keno suka nini toilette kuna kana bigana ko suka yo za prisonnier lokanga ngena suka pwani oh ngalo ya mutute sabi no iyo lokanga tukukani mutatina ngazalite mokibuke oh Michel Kondo afungane nekala oh kenda bongo ya lo nabiwa toka na kesi na yelo bota okay oh ya benga déjà muto apesanga ndako place na sa abi na tie na kasho abi sobe na place na vana epe musika na parke ya kala mute tingana ba 19 heures na zona ngana ndako na vana ngati kana terrasse nanga na vanda moi moi on va te bien na France avant na mo aliki amoninga to mone bena bo amoninga bangana biteke ye asaki ba manevre wana pa kuna okokota boloko na pesa magistrat $100 akangisi yo ibenenga makambo wana te ene boye na vendre te na bena na vuta 500 euros par dollar par mois na ina mina ngamo akane kota bakasangulo banda kasangu kuna na bien loyer c'est $100 na bien azo to ke kuna na kipe na mbongo na poste ke atanga habita kasongo yo te to kota penda kango oh combien oh opasi nini loyer na 2 mois 1300 dollars na pesi ça y réussit azongi na bina na copine ngato vana ne wana nabi to vana kasangulo tukangibilo ya bimi na komeli encore lupango wana mera nga kufa yana mobile surtout mobile ya mobile moko malamu c'est un problème il faut le avoir une solution oui bisi na bina tini na avocat na petite moko tango abenga papa Lokondo so kwa papa Lokondo sa na bina zabo abimi wana seconde abimi so moni kana moni bo espoir yali par résoudre ba problème na ebele après moni que ça ne va pas aller qui me zongi nunki te sikoyo akeka sangulu na komuna na luka place mina ko sa ezalite na ba souci na banini atwa sikoyo yo zora mukanda awa na neni na France awa tango yaka tana komuna to abi sérieux bando zonga na bonga na ba récipicé zongi na yo sikoyo yo tio zora mukanda te mukanda bana tu mukanda 10 ans parce que na sosena au sala wana pona sali pa musala tipo wana directeur wana a licencié à toi alors tana komaki na avec au sa classe na ngana bise classe na ngaide abi mendeki yo saka par rapport na yo non urubo mengana ko abi dis-moi la vérité na au sala ko mode na bi moi na niveau universitaire abi c'est vrai abi oui je vois comment est-ce que toi tu écris là c'est vrai na longue affiché na commune na matisi ko amasinga gra abi toi tu ne mérites pas ça comment va grade na société parce que la déclaration à Moussal faut pas passer mon candidat parce que ça va engagé ba CDI ba ni na te parce que pinda bo CDI durée indéterminée sikoyo tango vague ya babari yaki moi ba non sikoyo tato komi pas aux babari bigire so yo moi si
ozika luka na ndako wana salon e comme luka place bakutana bato bakutana kana siko tangana kofunga siko yo boîte bato pe azo luka siko ba restaurant ba nini mais c'est non est-ce que basi bazalaka basi bazalaka déjà c'est on basi belé oh ba belé ba mère malou aussi peut moi aussi la facilité c'est rien ah il faut oza ouais ba pe kolobate ouais appelle moi quelque chose donc moi si moi bato ça va tout ça va ouais là yé ba nini je sais basi bala moi bazara bon bazara pasi ouais parce que so jour moi il faut battre là yé comment va sécurité sikoyo tant vague à babar on est bien moi le yengi wana yo ndo kende termo kepe mo bar mo boyo kepe okutana ba alors que na babar surtout sina ofungi ba na ye ofungi ba na ye OK place ba de buta ye pe wa sikoyo elonye no babika lezaka omona boye soka mbila kangi mbila so wana zaiwa ba kimi eza ndeni eza poni ozo okima parce que oza mukandate so ba kangi ba zongi siot batamo so tomo so ba ko luka bangole pas prolongation mukanda angole a passer tu go so esili allez umi bombi te ba kangi yo parce que ba bia oza angole o mona ba boyebo okipa avion kitana kini pa ke nangola o ko lilete o kuma ba kisoka nangola o débrouiller kuna c'est quoi la différence nini est-ce que différence est na poto eza lelo na poto bino bozala kawana ah il y a boso o za musala facilement plus au foot mon na yo tu vivais bien soza ko tambola bien so moni place à Bitumba oza mukanate kovanda ntapa mile sa yaka yimno surtout contrôle d'identité et beaucoup on a commissariat oza mukanate kovanda ouais allez OK ba kovanda sona na prison aluki avec kinaba donc c'est vrai qu'abando reflète pas en pamba pamba ne zo na mukanate po vana pena mo fana carte d'identité mais lelo pe ko za mukanate me bakangyo ba batiki na bango yo po sa mo c'est mobilité il faut oser la raison parce que quand on Mitterrand Mitterrand comme président est-ce que mikanda pende ko ba yo pasa watu mikanda OK voilà ce qu'on mikana ko yebisa biso bato bando sa ba cop bazape na basi na ndako oui na basi na bana ko so bakangi atiki mosi na bana oh yo banje musuba misebe marate tinela ngai manda na luboko do otiki mosi na ndre luboko pénitencier otiki mosi so passe na mutu est-ce que le condo les que so vandi boye mo so raisonner mo pour regretter ka o so regretter père mo temps sur le passé et tout non na regretter le passé mais na regretter kaka na ina salem mbule bele mais fala na zana na ba licence mon so na continuer doctorat na docteur en médecine et on a regretter ngwa parce que biso na famille biso parce que mais biso tout aux ans diplôme il y a baccalauréat tout ça peut être étude université na basi na mibal et on a regretté ngwa mais ko regretter vie pinda ya makasi non mais pour toi moi j'appelle mon nostalgie mon botalo bien servir na pour toi la boya mo pour regretter mon nostalgie on tala bizabo et la copé na ta tangona ya bien loka boti na ngawa na zile se na regretter ngwa Pana kana usana kana kisasani. Parce que na tikaka menazana ngo siko pana kujwa sala hawa. Iza passé. Ozonga ça ngo. Ouais, na kipa na na lukina tikela moto. Na bila moto soko ina mbongo. Opesinga kaka 50,000. Na tikela nyoso tu. Na ba nazana na soma ben streamo biloko tu. Na kotika loka hotel loka tu sala.
tika on a ba kiti na ba nini ba fauteuil ba verre nyo surtout na zo mo dure après ça non et que pena tipa na pesi na bina ngana kena ngaki na zo so ndako na parce que je sais yezo kontit mais tant que zo ngabo moi comme link voilà parce que différence ni oyo mona ka lelo oyo c'est na bino les arrêter ma comme ni mona ezo sama lelo c'est na bino banda ko sama te et tous là kana asoma ko Jean Paul Ngambe terroriser la biso mabe oh so que onema ko so que pa na ye oh ta lo kuna sanga on a l'état oh abi lobi jusa mo ngamuto na uzorenga mama so ko disite ba na Monzali comment fait ya Maître John ouais bon na Maître John ayete poto banga Maître John abi ngana yipa na sukisa yo o fanga ndi ko nanga grand frère nanga na terreno ça football abinika kanga baga on ni Maître John abi kanga baga to bunda siko bituma pe banjok na opekisi do bituma ko za somo na bita muninga yoni ba yo zuru kan on va faire les gars là on dit ça on va faire les gars on va abu sana ina okunula ngolo non c'est que Maître John a quand même une révolution pour vous avoir colonisé Maître John a une mémoire c'est que Moïse Pacho Moïse oko olongo ba na bombo ah ouais mais sinon c'est une bino bolingo ça là entre bino vraiment beaucoup tana moi ba staff moi ba nini beaucoup tani ba nini ce que nous reprocher le na baleke ba elelo le nous reprocher ba baleke ba wonke aya so du mo ngala kisake asa koki c'est pas bien parce que on a lobby avec un côté que mon seke pour ils ont qu'à passer facilité pour toi aux mon cocotte na banque que ça va nini faut chèque ba nini on doit changer système so lobby du système aussi alors et on a peut-être bien aina mon courage na ajuma mongo alingisiko agoluka ba mumio o ya biso ya karawa era ba mère malo siko papa wemba obondo ko pena bien relation non pas wemba zainde na ngo bien ako respecter ngai ako respecter tant ba les jours que papa kimi na orchestre ako regretter na surtout que tout ça casse mana yo ça remonter zoka ba mission mozo mona yango monique orchestre bien mais tambola bien ba les jours que ba kay parce que orchestre ngo ba ba to péter tatana ba mona passe au cool voilà fait le code avec moi les solo mo to yambaki yo pour bete ma solo ya masolo ya poto émission to benga ngo masolo ya poto alors bato bazolanda biso okoyisa bango nini pour notre aussi ça na biso mo intervention de biso elo ko ngeno baka elo moko pour nini o mona ki en France tango notre de musique aki au moins bato ba ina mongo ouais ba bengani ba bitoti ya mongo pas tous sanini Notre-Dame na biso Notre-Dame mais pas na biso o kaka moto wa ina mongo mais ba vani pana na ndai na puti na bike na kozongisa na ko aider Congo mais ba profiter na tango na bana mongo basumba ba mindoki basumba biloko pana mana ki ba Rwanda utamana ba roquette wana ba nini tout ça mais c'est comme Mobutu azala c'est pas faire Mobutu mais Mobutu avance ça tranquille
tu as un rebelle na calme. Atika biso avion. Atika biso bon asali monnaie. La zairoise. Un zéro valait à ce moment-là $2. Mais c'est quoi? Franc congolais de combien? Faut en embrouiller. Atiki bateau. T'as 17. Kabila père aye a coûté 14. Atiki 14 pardon. Atiki 14. Moi on a atiki oh tu as sur bateau moi. Donc na chantier on a on a très Chanik. Est-ce que vous savez pas moteur et ça a navigation Kinshasa Kisangani rien. Donc Mboge Koufi. Tout si c'est n'abusé ah au te quand faut quitter. Moi je respectais ma famille. Ah bon au te quand vous quitter. Non mais quand vous quittez. Au meilleur vous quitter. Jamais. Na cigarette pas. Ouais. Sur les gars on est à ma solo. Vélo on doit se serrer on doit régner dans mon milieu on doit régner là-bas. Ah. Les gars là ouais. Ah ouais. Ah ouais boy. Tu me les gars là ouais comment on histoire. Maman les gars. Voilà basidika. Il a fait ça mutu mboti tando il a fait ça mutu sumboti. Ya ko bato ba. Voilà. Toi aussi na biso velo ko nous pesa moi bato ba ndo sombote pour toi aussi ça na biso. Moi bato yo yebi. Moi ba pire yo pesa ba mbote pour toi aussi ça na biso. De kisha. Pe na pesa de kisha. To utamula na ye. Azoya na kin o akometo na lumashi kolezi. Na be ko luka kuna nini? Alingi pe basi abato. Oh, de kisha. Oh. Alinga basi abato. Chilelo. Mais babi yope musane zaki wana. Musane. Babi vero konda botre bato ya momi na poto anet na film. Ngana ba moto mo bien. Na mo bulu. Ya solo. Ndi basi ba moni na nga. Babo ya nga pamba pamba. Oh, poni. Babi vero kondo poto lelo donc c'est que poto ça soit l'ingité hein. C'est là où une expérience soit non depuis toutes les années que vous avez. Parce que mon jardin. La pote le coca, mais qui n'est pas là bien. Il faut la moi. Voilà. Bon la pote. C'est bien le qui dit comme bon dans moi donc. La bon la somme fati, Mercedes na somme. Merci koyo. Diki de Kinshasa. Ana na Lumbashi. À Lumbashi. Mais qu'on a la setting en babo tu vas savoir. Na bien. Ya ko nga musika nga musu. Yo, bokabona. Ah OK, mais bosso là na bino. Ouais, tout bien là. OK, c'est pas de bambo écrit aussi na biso. Mote na kopesa nini Tatiano Sango. Ana za fanatique na ye. Yo za mystique hein. Ah, Tatiano Sango. OK, nana ni ça. Na Belmiche, avocat Belmiche, maître. OK. Avocat Nanga. Voilà, merci. Je crois que Zalaki, Kouloutou Nabiso, tu as un temps pénalité. Kouloutou Nabiso, vient Nabiso Lokondo. Tu as un baquille pour tout me consoler. Julien Lokondo, pour tout le Fale. Voilà. Et Benda Moto. Et voilà. Et voilà, donc, tu as un baquille vite fait. Boyo, quand même, moi, les solo mouké. Je crois que, bon, comprendre, hein, le niveau, tout ça, moins fort quand même. Tout le bisavier, parce qu'il va vivre à l'Uban, à monter. Mais. Il y a un moto, quoi. Nani. Oui. Viens bien qu'on a la ouïra. Bon, voilà, donc d'ici là, restez connectés sur tout le Bella Vie officiel. Photo Yambaraba Koulou tout boyer. Parce que story no change. Mon niveau, à quoi il nous rebattait pour faire ce banc, on va poser le lui, bah, boy, viens boyer la vie, pardon, viens boyer la vie, pardon.
Koluka ya passé. Koluka bote ya passé. Dans minute voilà, donc via boine et puis il fait un oiseau ya donc via lingo tout a bon problème. Voilà, allez, merci Nabil Onyoso. Merci beaucoup. Sister, il a dit la fin mbongo contre mbongo. Tutué mwana ya sefa mama uzali ye wangai wa motema. Tutué leki ya kadima oh. Semeki ya idetae Yakos na poto masolo se ayo Dolido se kapela maloba se ayo Sami kapela masolo se ayo Joana Angola na maloba se ayo Animenga masolo se ayo mama Ara mwana ya sefa oh Bote naturele mama Tutué mwana ya sefa mama Uzali ye wangai wa motema Tutué leki ya kadima oh. Semeki ya idetae Nakacha Paris masolo se ayo Utu mindele ngobaka mwenga mwana ya sefa oh, bote naturele mama Tutué mwana ya sefa mama Uzali ye wangai wa motema Tutué leki ya kadima oh, semeki ya idetae Augusto Seneta de Paris Tati Bofondo na Genève Rome Mukiadi Yuka Zina Kwaza Gonzemba Oka Mathieu Koudimana na Zurich Victor Dalla André Soumoué